libala ya pasteur Mike Kalambai nde likambo libala ya pasteur Mike Kalambai oyo ebele ba congolais surtout babandé kozela congolais nyonso de partout dans le monde abandé ka kozela libala ya pasteur Mike Kalambai congolais nyonso de partout dans le monde abandé ka komituna pasteur Ango Mike Kalambai akobala ka mukolo nini après divorce ya ye na madame Peniel Nsamba mukolo nini lisusu pasteur Mike akobala. Tout le monde a dit, il y a de cela presque une année passée, c'était l'année passée si je ne m'abuse pas, à tout le monde a dit, pasteur Mike Kalambai, na conférence de presse, pasteur Mike Kalambai a été comme ça la déclaration que Kalamingite azobala. Amekaki kopesa ba critère ya mwasi oyo alingaki abala balolo bakeno mwasi wana sambelaka auti pe na famille moko chrétienne famille moko basambelaka et directement tout le monde a qui sortie médiatique ya Peniel Nsamba. Peniel Nsamba ayaki kosa la sortie médiatique pona koya lisusu comme d'habitude quand eto yebi Peniel Nsamba pona koya koloba keno soki kaka pasteur Mike Kalambai abali ezaiti. Peniel asalaki na ba live pona koya koloba keno aza contre libala ya pasteur Mike Kalambai. En tout cas, la famille est bangisaki. Moi, personnellement, na banga ki poto za batu. Il faut tout le baka réalité. To yebi ba capacité à mosusu ya Peniel, hein. En tout cas, e bangisaki munga oyo na vanda ki penza na lobi nzambe likamuni na pasteur Mike. Et du coup, to yaki komona pasteur Mike ayaki ko se retirer makambo yango libala, pasteur Mike Kalambai a continué ki nango lisusu te. Tango pasteur Mike Kalambai a continué ki nango lisusu te to vandi dikuka boye to ya komona lisusu pasteur Mike Kalambai a yeli biso date ya le 30 octobre. Pasteur adjoint à église na ye nde muto asala ki déclaration wana na église que pasteur Mike Kalambai azo sala libala batu nyonso balata pembe. Batu nyonso, je dis bien batu nyonso o bakolinga ko participer na libala wana bénédiction penza ya église ozana besoin jour wana pe ozala omona ndenge pasteur Mike Kalambai akobanda bongo kopesa ba ve na ye epa ya mwasi na ye asika la famille en tout cas kendeka na église wana yo milatela déjà pembe ekozala pembe penza neti ba angelu ka ndenge ye moko abengaka ba angelu. En tout cas, la famille Motuna Izali, pour la même jour, wana, tout le monde a qui maman a biso Sandra Mboui, yepe ayaki ko poster bag na ya fiançailles. To yebi biso nyonso, histoire ya maman Sandra Mboui. Maman Sandra Mboui asi akabwani na mobali na ye, pona nini mobali kindumba. Mobali eza kutota kindumba te keno, abandi kindumba kaka awa bauti ko bala na te. Kindumba ya mobali ya mama Sandra Mboui eza kindumba moko ebanda donc depuis kalati azobala mama Sandra Mboui mobali na ye wana azalaki abandaki pe kobima na nunu na NM Care aye na ba solution kondisa nzoto na NM Care po na libela problème ya accouchement mama ata na 70 ans na NM Care okosimba mwana zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce tozali kosunga impuissance sexuelle faiblesse sexuelle na NM Care esengo ezongi na libala na NM Care masolo carré na NM Care tala ndenge etelemi masolo evandi na NM Care ozali na besoin ya kobika na bokono o nazali kotanga tension AVC cancer ozali na mwana to pe yo moko mukolo ozali na problème ya épilepsie owumeli na maladie ya tension owumeli na maladie ya cancer ozali na problème ya hémorroïde kobosana te benga biso na NM Care solution ya libela ndeko nango ozali na batache na nzoto yaka kobika awa na NM Care kimambangu okozwa lobiko. Ka ndenge ezalaka soki boza na ndako libala la famille yo mobali ozosala eloko oyo eza ya bien te envers mwasi na yo ezalaka toujours na jour oyo nzambe abimisaka nyonso na poasa ayaki kosala ke nzambe ayaki kobimisa mobali ya mama Sandra Mboui na poasa ka ndenge biso nyonso toyebi nde bisika mama Sandra Mboui pe amonaki ke mobali aboye na koki kovanda na ye te malamu na kende nanga po mobali abongo akoki ata koboma yo
mobali oyo azobimaka kaka na nunu na bino et puis nunu ye moto aye na ye ke non sert église na biso nzoka nunu wana depuis mokili ebanda pasteur wana bimaka na nunu wana donc jour mosusu bakoki kotiela yo poison omeli mpenza okufi nde aya kobima akoya kolinga kobalaka nunu wana ye moto amesana na bana nanga bamesana na ye nzoka bazalaki na bango mwasi na mobali ntango mama Sandra amonaki bongo alobi place aboye eza lisusu bisika nanga kovanda te malamu nakende nanga malamu na change nanga nzela nanga malamu nasala nanga na vie nanga mosusu nde toyaki kovanda bandeko nanga toye komona kuna mama Sandra sortie médiatique ya libala pasteur Mike Kalambai sortie médiatique ya libala côté mosusu population pe ezolinga bango mibale babalana sikoyo de l'autre côté batu mosusu pe ba préféré pasteur Mike Kalambai akende kobala Sœur Joël Ntumba balobi azelisi makasi Sœur Joël c'est le moment le pasteur akende kobala ye na tuna bino nanu biso ba congolais asongi est-ce que biso ba congolais totikala komona pasteur Mike Kalambai azobima na Sœur Joël pour peut-être pasteur Mike Kalambai a confirmé que azalaki na relation amoureuse na Sœur Joël ou bien biso nyonso tondimelaka makambo penyela loba la famille kande na lobaka na bino rendez-vous eza le 30 octobre kuna nde vérité nyonso kobima kuna nde tokoyeba nani mutu aganye motema ya pasteur Mike Kalambai kuna nde tokoyeba nani mutu oyo pasteur Mike Kalambai aponi balobaka toujours basi baza ebele mais pona kobala baponaka toujours mwasi moko baponaka toujours mwasi moko ata soki basi baza 1000 pona libala toponaka ka moko ezalaka toujours bongo bao mosusu soki bakolinga na bango batikala na bango bazala basi oyo bokobanda kosakanaka na bango etalika bango moko mais madame babengaka kaka moko madame azalaka moko siko na minute oyo tolingi toyamba penza madame ya pasteur Mike Kalambai madame son épouse madame Kalambai la famille le goût de ça kande na lubakanga moko le goût de ça tolanda nanu ba réaction bandeko na biso mosusu ba chroniqueur makambo balobi pona dossier pe na sujet oyo tolanda. Bonne nouvelle, Mike Kalambai a annoncé son mariage aujourd'hui. Sandra Mbui également a annoncé son mariage aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du gospel de la RDC? Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, je me dis, si Mike Kalambai a décidé de se marier avec Sandra Mbui, franchement, ce serait une très bonne décision. Et moi, je l'encouragerais. Naobosa na kutu ba dégagnon surtout à tika la kosala na monde gospel. Naobosa na nyonso naobosa na bazawadi, naobosa na ba peniel, bangonyo surtout naobosa na bango parce que je me dirais franchement, Mike Kalambai devient mature, devient vraiment ce que j'aurais voulu qu'il devienne. Et voilà. En tout cas, bah, jaloux, bah, Sambois, bah, jaloux, bah, Okonda, parce que Mike Kalambai, je vois qu'il est vraiment déterminé à faire mieux qu'avant. Et entre Bango, Nyoso, Basal Nanzambe, Bayembi, à Gospel, franchement, ça passe. Parce que quand vous servez Dieu et que vous essayez de vous mettre ensemble avec quelqu'un qui ne reconnaît pas la divinité de Dieu dans sa vie, qui ne vit pas la parole dans sa vie, franchement, vous êtes perdu. Je ne sais pas trop, mais moi je me dis, Mike Kalambai va se marier avec Sandra Mbui. J'ai même ma main à couper. C'est ça la vérité, la surprise qui nous attend en fait. Rendez-vous le mois prochain pour le mariage, la bénédiction nuptiale de Mike Kalambai et Sandra Mbui. Soki moninga abali sepela la famille bana kitele bosso na bois ki la bino matière courage. Notre célèbre pasteur Mike Kalambai mobala kitoko mbinga pe boga azo célébrer mariage na le 30 octobre 2026 à Kinshasa. Bisino sobi histoire à Mike Kalambai, ça fait déjà 4 ans à se divorcer qui na ex-moi na ye Peniel Kalambai. Le pasteur Mike Kalambai a décidé à Buka ba vie à solitude, a décidé à se remarier, à bander la vie à vivre encore moi bolingo la team courage et ça la moi bien. L'annonce a été faite par mon pasteur adjoint, pasteur Samuel, a annoncé que Mike Kalambai a se remarier le 30 octobre 2026. Na yango motonyo sokoya na libala wana esengeli alata pembe tenu obligé pembe
na mariage pas ma Kalambai. En tout cas la team courage. Azo se remarier na la sœur elle Tumba. Moi c'est Kitoko, moi c'est ma Bondeli, moi c'est Mbinga. En tout cas la team courage na CPL mingi to valider et ça là moi bien après un long moment de solitude pasteur Makalamba a se décidé à revivre encore ba moment bolingo, moment Kitoko, la team courage. Au CPL na mariage na bango tozo zela mariage Makalamba depuis commune. Tiens vu dans commentaire na ko bois qui la bino matière courage. Bonne nouvelle, Mike Kalambai a annoncé son mariage aujourd'hui. Sandra Mbouy également a annoncé son mariage aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du gospel de la RDC? Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, je me dis, si Mike Kalambai a décidé de se marier avec Sandra Mbouy, franchement, ce serait une très bonne décision. Et moi, je l'encouragerais. Na obosa na kutu ba dégâts surtout atikala ko sala na monde gospel. Na obosa na nyoso na obosa na bazawadi, na obosa na ba peniel, ba surtout na obosa na bango parce que je me dirais franchement, Mike Kalambai devient mature, devient vraiment ce que j'aurais voulu qu'il devienne. Et voilà. En tout cas, jaloux Sambwa, jaloux Okonda parce que Mike Kalambai, je vois qu'il est vraiment déterminé à faire mieux qu'avant. Et entre Bango Nyoso, Basal Nanzambe, Bayembi à Gospel, franchement, ça passe. Parce que quand vous servez Dieu et que vous essayez de vous mettre ensemble avec quelqu'un qui ne reconnaît pas la divinité de Dieu dans sa vie, qui ne vit pas la parole dans sa vie, franchement, vous êtes perdu. Je ne sais pas trop, mais moi je me dis, Mike Kalambai va se marier avec Sandra Mbouy. J'ai même ma main à couper. C'est ça la vérité, la surprise qui nous attend en fait. Rendez-vous le mois prochain pour le mariage, la bénédiction nuptiale de Mike Kalambai et Sandra Mbouy. Soki moninga abali sepela la famille bana kitele bosso na bois qui la bino matière courage. Notre célèbre pasteur Makalamba mobala kitoko mbinga pe boga azo célébrer mariage le 30 octobre 2026 à Kisasa. Bisino sobi histoire Makalamba, ça fait déjà 4 ans à se divorcer qui na ex mois na ye Peniel Kalamba. Le pasteur Makalamba a décidé à Buka ba vie à solitude, a décidé à se remarier, à bander la vie à vivre encore au moment bolingo la team courage et ça la kamwa bien. L'annonce a été faite par mon pasteur adjoint pasteur Samuel a annoncé que Makalamba a se remarié le 30 octobre 2026. Na yango motonio sokoya na libala wana esengeli alata pembe tenu obligé pembe na mariage pas Makalamba. En tout cas la team courage. Azo se remarier na la sœur elle Tumba. Moi c'est Kitoko, moi c'est ma Bondeli, moi c'est Mbinga. En tout cas la team courage na CPL mingi to valider et ça la moi bien après un long moment de solitude pasteur Makalamba a se décidé à revivre encore ba moment bolingo, moment Kitoko, la team courage. Au CPL na mariage na bango tozo zela mariage Makalamba depuis commune. Tiens vu dans commentaire na ko bois qui la bino matière courage. Voilà. Nabandi biso nyonso touti kolanda la famille biso nyonso touti koyoka awa ba réaction ya bandeko na biso mosusu ya réseaux sociaux makambo pe bauti kobimisa pona pasteur Mike Kalambai pona sœur na biso Sandra Mbouy pona Peniel Nsamba la famille makambo ya motema bakota kango te na minute oyo netinga na ko préféré nanga pasteur Mike Kalambai abala mwasi oya Monique aza mwasi ako soutenir surtout et encore ministère na ye tout oyo akende ko bala beauté te pona ta ya Peniel toyoka biso nyonso ke pasteur Mike Kalambai akende ko bala Peniel pona mbongo pona famille na bango bazalaki na mwa ncheke yango pasteur Mike akende ko bala mais ya tout oyo toyebi ke pasteur Mike Kalambai aza penza na mbongo papa Mike tosengi na yo kaka po ba congolais bazaka na posa obala eloko ka tosenga na yo pasteur Mike ezali ke bala mwasi oyo Monique akosunga ministère na yo bala mwasi oyo Monique mwasi oyo bokokola na ye bala mwasi oyo avenir ya malonga ezali koyela biso lisusu ba Peniel na mbatu te koyela biso lisusu ba mu penya te pona minute toza lisusu besoin na ba mu penya te NMKR aye na ba solution.
kondisa nzoto na NM Care mpo na libela problème ya accouchement mama ata na 70 na NM Care okosimba mwana zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce tozali kosunga impuissance sexuelle faiblesse sexuelle na NM Care esengo ezongi na libala na NM Care masolo carré na NM Care tala ndenge etelemi masolo evandi na NM Care ozali na besoin ya kobika na bokono oyo nazali kotanga tension AVC cancer ozali na mwana to pe yo moko mokolo ozali na problème ya épilepsie owumeli na maladie ya tension owumeli na maladie ya cancer ozali na problème ya hémorroïde kobosana te benga biso na NM Care solution ya libela ndeko nango ozali na batache na nzoto yaka kobika awa na NM Care kimambangu okozwa lobiko. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko